plupart ya baso bauta Congo baya awa basa ba désert. Ba désert na sens nini baso koka ko fandisa esprit na bango place mon côté. Balobi faute pesa bandeko na biso mibali, balobi bazo ebisa bandeko na biso abasi vérité na mboka. Bazo kanga ba photo de voix ba immeuble la minene baleki ba moni Mercedes moko ya cher ya moto moko ya parquet ba kangi photo so bazo tinda ba photo na Congo siko basi o bazana Congo tango bazo ona ba photo na bazo kanisa ki mobali on azo kende asa de millionnaire tala mutu bazo tambusa tala ndako avandi siko tango bazo koma awa bazo mona réalité ba photo na réalité sur place ezali ya kokisa bato misu balobi yango ndezo tinda bandeko na biso basi basala bongo nazo défendre bango te naza mopanzisa nazo loba kaka bafi muta bunde akangi mbongo na ye akangi mona bengisi yo yaka yeza combien ya bambongo ti ayeno ti na mboko sacrifice ako pepe kar na ye akoza pe pale na mobimba ba sacrifier mbongo wana pa bengisa oyo ya be yo ye okuti na ya mwasi na mobali babindako oyo ofandaka na kati te okoyeba te esika nini mai ezotangela eza mpe na bandeko na biso mibali mingi bazali awa baza na bafamille na basi na bana me bakimi basi na bana bake okotaki mari ozovivre na diaspora kote oyo baesprit ebele ezokende na bolingo ya kibombongo. Il paraît bandeko na biso misusu baye awa bakomi bapede ndengo zoloba babenga bango ba deux fois et toyoki ba congolais mingi bazo complaindre kolobaki bandeko na biso mibali o bazo bala basi na mboka obi bazo tinda mbongo babalela bango na bamboka basi wana tango bazo ya awa do bazo détruire vie na bango bazo après quelques temps baboyi bango bandeko na biso stress expérience nous en avons aussi on n'y n'a pas le basi bandeko na biso lisolo yokutu père na so to solo na masala nga mettre topaki lisolo to solo na mettre topaki na la grâce agence la grâce to solo lisolo na mettre topaki moni basi oyo yo baza na Congo eza célèbre éducation babiso bino so Congo kala babaso to yeba tondo linga na ba matalita basalelo o bakola ya Congo to ebite mais plupart ya baso ba ota Congo ba ya awa ba sa ba désert na sens nini baso koka ko fandisa esprit na bango place mon côté ba monika to yelelo biso to ya to kemba ba misusu bala libande mais lelo koma ngoma ba boss ba millionnaire toyebi bango na mboko na Cape Town toyebi bango na mboko na Cape Town bala libande bakemba pe melo ba millionnaire tina oloba kutoyate rapport donc bandeko na biso basi o bazo ande bazo sala ba désert pa bandeko na biso mibali muta bunde akangi mbongo na ye akangi mona bengisi yo yaka yeza combien ya bambongo ti ayeno ti na mboko sacrifice ako pepe kar na ye akoza pe pale na mobimba ba sacrifier mbongo wana pa bengisa oyo ya bazo défendre bandeko na biso abasi te mais nalingi koloba kaka wana avant na silisa na question balobi faute pesa bandeko na biso mibali balobi bazo ebisa bandeko na biso abasi vérité na mboka bazo kanga ba photo de voix ba immeuble la minene baleki ba moni Mercedes moko ya cher ya moto moko ya parquet ba kangi photo so bazo tinda ba photo na Congo siko basi o bazana Congo tango bazo ona ba photo na bazo kanisa ki mobali on azo kende asa de millionnaire tala mutu bazo tambusa tala ndako avandi siko tango bazo koma awa bazo mona réalité ba photo na réalité sur place ezali ya kokisa bato misu balobi yango ndezo tinda bandeko na biso basi basala bongo nazo défendre bango te naza mopanzisa nazo loba kaka bafi na ebite faute pesa bandeko na biso basi te ya mibali te o bazo tinda image ya mabe bon ezana ba ventrier ba ye na bango awa asa tamsu musana etamsu afana pa grand frère na ye baboko la kaye abine charge ya vite ya kina wa somi mo pantalon na yeso kina ya China na ba chinois aya la active fashion akangi photo alaxi batu na bona ba Congo mais moi si déjà ceux qui obexa moi si na yo ayamboko faut déjà o expliquer déjà tout
parfois ça la déjà ayeba nyonso tout place na okuta boy. Mais là yo o lukolaksa te yo za lis solix ozana lix via lix ok soki wapi okokanga photo na ba restaurant mo ya ba cher ya ba papa wana yo moko nde moto koyeba oyo nini yo zolona. Merci mingi passé mon mboka toujours kende molo na mais mon mboka na zongeli yo toujours même question. Ouais. Est-ce que faut tes abandés qu'on a biso ya mibali ya bakongoli to faut tes abandés qu'on a biso abasi ya bakongoli balobi bande qu'on a biso abasi ya bakongoli o bazo bengisa na mboka soki baye awa bazo pourrir vie ya bande ko na biso mibali soit mibali na bango ba bengisi ba ole ba aider bango ba tonga vie ensemble ba progresser bande qu'on a biso abasi bazo ko détruire bango bakimi bango bande qu'on a biso so bazi ba APC misu ba kufi eza bosolo to eza lukuta nini expérience aussi phénomène. Je m'excuse d'abord avant la population congolaise. Oui, que ma solo est ébélé. Et puis Tokyo aussi ça nyon surtout. Et puis en ce qui concerne Oyezali relation mutuelle comme on dit en français, il y a moi sina mobali. Babindako oyo ofandaka na kati te okoyeba te esika nini mai ezotangela sekele ya bolingo eza ebele ata mutu oyo ayebi ke ayikanisi ke ayebi amona kaka keno ayebi mwa muke siko ce que je peux dire à propos ya sujet wana eza likambo moko boye oyo ezo senga que mutu oyo amoni ke pona ye eza bien afa na ye moko te na mboka mopaya abengisi mwasi na ye il faut ezala na ndenge ya éducation parce que mwasi ndenge akoli na mboka na ye ndenge bakoli na mboka bango kaka nde bayebi. Et puis kokutana na bango na mboka mususu soit disant moninga abengisi moninga soki totali majorité eza baka moko sur 100% 70% ezosalema baser na biso eza te ke non toza na contre bango eza makambo ya kosutuka po mobali azalaka mobali malgré tozalaka na badega biso mibali tokoki kosala ngo nete ke non mibali kaka nde baza juste mais na ndenga mboka mopaya c'est tout à fait une autre chose. Pardon, on a aussi la population congolaise. Avant makambo ekoma na ndenge ya biloko oyo ezanga tina tozotalela na mboka na biso soki eza message positif baser bakoki ozwa to bapapa bakoki ozwa to bajeune bakoki ozwa eza eloko moko te keno eaffecte vie na bango parce que soki olingi mboka na yo okozala toujours na esprit wana patriotique po kuna nde toyekolaki bosolo ya bolingo nzambe apambola biso toujours wana mwana mboka tolobeli kote baser tolobela pe kote na biso mibali balobi eza pe na bandeko na biso mibali mingi bazali awa baza na bafamille na basi na bana mais bakimi basi na bana baki okotaki mari soki eza solo nini ezotindaki papa o abandonné mwasi na ona bana na yo na ndaku okima bango tika bango kende kotaki mari maloba ezepa. Merci beaucoup à notre frère journaliste. Et là, on a que Luba, na kaya mibali sikoyo. Wana nde problème et comme kamakasi. Parce que il faut que yeba nano. Soki mutu atie charge na mutu na ye. Amoni ke charge wana eleke lié selon degré ndenga kosaki mwasi na ye. Avant akutana na ye na mboka mopaya. Yango zotinda bandeko na biso ebele ba okutana nzela mabe. Na répéter les sous parce que ce qui veut comprendre le système mondial, tous en un monde mususu na minute oyo. Et zana mutu mususu akola atikala comme na mbongo ebeleti na maboko na ye. Soki amoni présentation mbongo wana aza prêt à kosala eloko nyonso surtout ata ya buzoba. Pardon peuple congolais, bo palangana te bozala pena na panique ya mayele te. Ndenge tozo vivre na diaspora kotoyo ba esprit ebele ezokende na bolingo ya kibombongo
Et puis qui bombongo ezotinda makambo belé et bima mabe. Mais c'est pas la dire que non il faut pas salir bande comme isusu o bazo vivre na vie na bango normal. Nzamba pambola biso parce que makambo yo to kolonga. Parce que ceux qui mutakola pena na esprit mo santo abanga kanzambe ako comprendre makambo ni les okene. Merci beaucoup. Avant to koma na suka kaka wana avant to pesa bambote ya suka conseil nini yo kopesa na bandeko na biso ba congolais ndeko asa répondre mais yo répondre bandeko na biso ba congolais o baza na kati ya Congo balobi passe l'équipe photo kindika na Afrique du Sud ba misu skutu baza na position ya bien bateki biloko nyonso to baya kaka awa ba misu baza na nzela conseil nini kopesa bango baya to baya soki bakoya pona nini soki bakoya te pona nini. Ok, na bandeko na biso oyo baza na makanisi keno il faut abona monde mususu ya libanda ya ndenge bango basale que non, il faut réguler la division na bango na ndenga libanda bapekisaka mutu te sokalingi à découvrir sikoyo question eza simple mutu sokalingi bima Congo aya na mboka oyo tozali na Cape Town il faut azala na plan visionnaire ya découverte na yi parce que toya nzela tokeseli na ndenge toyaka mais pour quelconque oyo aza na posa wana aya na mboka il faut ayeba nanu azo changer na système oyo ayekoli pendant ti akoli aokota na système mususu quitte à la personne de savoir akomi batela ndenge nini parce que c'est un système qui bombongo te l'argent vient et part mais l'esprit est toujours ce qui dirige l'homme en question ou bien la femme en question. Merci beaucoup. Merci mengi la basi bo ki bonya na maele ndenge bana mboka bazwa no la mais lokola la télévision zali ngonga to ko garder bino musika te mais quand même ko pesa mbote na baoya yo bisika nyonso bazali et puis soki ozana iloko akoloba peut-être na tunyote mais croise pas na yo koloba. Bon, merci merci les journalistes pour la parole petit ko pesa ngai na kopesa na mama mongolo baza na ngoto na lobi déjà na moni déjà bandeko ekoti de bango bamsu de bayoki mais bosa abonné ebele na YouTube mayangani na politique bosa abonné vraiment bosa abonné bandeko na ngai bamasa na ngai wana Congo wana Jobu bamasa na ngai wana Cape Town bamasa wana France partout au Canada, partout Libota ezali, famille Libota ezali ya bomone longnabino ya maître Sibor, Kacherel Douama Bikubu. Et promettre na bango ki ezamba libosote tokoleka ba masala ngai bwana zanga mabanga na bino te bosabonaka mayangani na politique bosabone et ça la biso ma bien fort pour place esenga pe moi ba masala bino tolobela pona mboka na biso Cape Town tolobela pona bambu na biso ya Congo zamboka na biso mais et loko na kopesa mbote belé na besi mbote belé na mama Chacha Charlène Mandeke na besi sœur na nga Dudu Mandeke na besi Gelor Mandeke Soda voilà capitaine de l'équipe Soda Gelor Mandeke na besi fe na nga Papi Pichen na ndenga bakini Mandeke bambote na besi sœur na nga Irene na besi oncle na nga Imbo Bikubu na besi oncle na nga Papi Mapio na pesi oncle langa Celestin Mona na pesi oncle langa Dide Moba na pesi oncle langa Adela na Fridicil na pesi oncle langa Edi Moba na pesi famille tout c'est belé cette vie to là moi mboka merci quand même ndenge bo pesi biso na ba bazo tala bino monde mobimba occasion ya komanda biso nini ezali lokola réalité ya biso na Congolais na Afrique d'ici depuis to lobeli makambo mboka mais en même temps on peut s'appeler mbote na bao ya yo et puis ce qui likambo moko il fallait na tout na yo na tout nyote ozana micro koki koloba ozana mama. Ok, merci pour na relever les sous. Na sepeli trop parce que na kumisi nzambe nanu avant makamboto parce que yende mtape saka pe maya bomoi pour kosula na bandeko ata ezala partout dans le monde il faut ozala nanu nzamba pesi yo pe mawana et puis eloko mususu
Nzambe apambola lisusu Congo démocratique lisusu parce que makamonyo surtout zo kendele et lulinga kisake non père diker na biso monguna ndalinga abebisa bandeko na biso ba congolais soki oza na ndeko na yo to ndeko olingaka te banda kosambela mpona ye mpona koki kointerese eloko moko kaka na population congolaise nyonso bolingo eleka tout soki l'amour est uni et puis ekosala action moko ata yo moko kolobela bato il faut kaka te olobela ndeko na yo to botama na kingani en général surtout mingi sambelaka mpona mboka na biso parce que makambo tu ezosalema ya divagation ya satana et puis oyebi ndenge banyataka ye mpona makambo nyonso to ezokendele na mboka na minute oyo oyebi soki ennemi a gifle yo na gauche soko pesi droite elakisi te ke no oza pete réaction eyakaka makasi soki amikitisi asali yango nzamba pambola bino. Merci mingi mwana mboka mais tokomaki déjà na suka tolobela muke sir nanga message na ozani ne pas nanga na ba bazoboma ba congolais to pesa mwana mboka pa lobela sir nanga to clôturer moi vite fait. OK. Na ndenge pardon nzambe merci pour na journaliste na biso. Il faut qu'on s'abonne nanu pour y kolaka makambo nezo kendele parce que Tokyo dirige kwanya sur tout mondialité. Il faut y ba posa moninga za côté kuna soki kokani et puis sur solution directe. Corneille nanga soki na koloba ndenga zomi benga na ndenga zali na système na ye il faut boyeba keno soki obeti droite gauche partout c'est un espion oyo bazo salela e neti jeu de game oya nanga ata soki azolala azolamuka ayebi ke non na bato ba likolo na ye aza mutu moko anytime boko yoka ye lisusu te. Donc ne vous en faites pas pour lui. Parce que yé moko ndanga zowana azolala azolota liwa na ndenge na ya en tant que binobo sengele na ngunga nzambe eko salema. Pardon bozala distraité. Bosambela kaka. Merci mon mboka. Même question à Souka. Nino oloba sirnanga na ba kongolo ba sangani pona bonga ba congolais. Bon, ngamelo kona koloba pona nanga oza nakobengo papa nakobengo père Alek nakobengo noko nakobengo partout nakobenga mais obomisi biso ba congolais na leads oyo papa yo obosali démocratie na bino bokina ba élection au publié président Félix Tshisekedi Fachi Beton mutatinda ki yo azalaki te papa l'air bakobi kozwa vie normale yo kotiango na ndenge ke sima minduki yo bomba congolais nanga fo positionner fo za la prison place yo tsananga eza prison place ko tsananga eza prison to suki apo na lelo to koya mbala sima poto lobela makambo a détournement mutambani il paraît à détourner to lobela makambo a lever militaire ya Kabila il paraît to sala ngata lobby mais pona lelo to suki awa na sepeli mingi na kati interview na biso bana mboka ba beti sete balobi bolingo lekinyo surtout tolinga na biso ba congolais malgré mabe zakati na biso mais tolinga mboka na biso. Bobosa na te ko s'abonner na chaîne YouTube na biso mayangani na Politique TV pour bolandaka info ya Afrique du Sud ya Cape Town ya Durban ya Jobour ya Mpumalanga pourquoi pas Elizabeth. Ngana bino tomona ni mbala sima tika ete nzamba pambola bino bisika bozali bino na mabota na bino. Merci mingi pe au revoir. Merci mingi mambo. Merci. Je vous salue tous au Congo. Je vous salue vous tous, papa. Abonnez-vous surtout. Mayangani na Politique TV. Merci. Vous abonnez. Merci.